Bonjour, papa réflexion. Papa réflexion. Nayoki bamituna otuni awa boye. Ngapela mekana ko répondre na ndenge na comprendre na mamina yo na sunga. Omoni mobali so akuti mwasi na ye na vie ya kiriki to couple baza marié mobali akuti mwasi na ye na ba désordre. C'est-à-dire mwasi azo tricher quoi, to ba bon. Biso da ba chrétien, to ba to sambelaka. Sikoyo Bible epesi biso opportunité mibale. Okolimbisa tukompoko boya. Apesi mobali eloko. Okolimbisa ye tukompoko boya na yo. Okoboya pe mwasi. Et dépend de mobali. On comprend? Okolimbisa tukompoko boya. Mais sikoyo il faut que nous mwasi yango ndima. Ba limbisa mutu oyo azo ndima reka sali mabe. So ce que moi j'ai boya déjà qu'à sali mabe. Moi c'est boya qui a sali mabe. Dès que parce que pour mes amis donc mutu va reconnaître mabe nae. Moi dans Nzambe so to sali mabe so ko reconnaître mabe nae Nzambe a bossa na. Ne biso be batu. Moi nga na beto mbata. So qui na sengi pardon. Na beto mbata mais na fuka bi pardon li bisanga na sali mabe c'est akanda nini. Mais so qui zobseli ngai batu ba condamner yo. Mais non, on a bandé ma bé. C'est pour ça que moi, ça va reconnaître les ténants, nous, à reconnaître ma bé, nous té. Déjà, moi, je suis là, moi, ça kili. Faut boire cahier dans le bout de la montagne. Kende. Moi, s'il y a des donka. Faut boire cahier dans Maya Kende. Moi, écoute, le bout de la montagne. Comprends? C'est-à-dire, mouton, ça dit ma bé, et ça la mobali, et ça la moisi, tant qu'on ça dit ma bé, reconnaître que maman a fait mi kiti sa kondi ma kobi kiti sa wana ne pas si ko biso bato to na problème il y aura danger non moi si na yo sali ma bien maman na sali ma bien limbisanga vraiment le sécurité oui qui tu veux voir oui ok moi si na là moi si na o bali po sali ma bien mais yo moi si yo mo bali mo sali ko akende ngala prêtre dans la vraie job, on m'a dit, et là, on m'a battu bien dans ah, oh là, bah, Nibel et Billy, bah, comme il y a ma boque, on est lingue, et ben, écoute, la flamingo qu'on fait. Bah, langage, Joana. Dans la vraie job, on a play. Moi, ça qui. Mais, ils sont hollandais, ils sont, ils sont salis ma bé, qu'on soit bas, c'est des bandes kili. Moi, si peu, moi, si, il y a Wangata. Moi, si, il y a Wangata. Moi, ça va ngata, si on t'a wakanyo kuna unamna pale mususu, olingo kima tikili puta. Liputa ni yango. Wakanyo na wangata. Moni. C'est-à-dire, il faut mouta reconnaître la benaye, pona et dépend de ce que le mobile que non, on va pas reconnaître que bon, na ko tika, to na ko ling, na ko box, na ti ngai, o ngai. So na zio bongo, moi si na ngana zio ne kobo bongo ngai. Magele pas un des anciens combattants, Ndazukiri, évitez voilà, Yazao. Donc, ngai sur ma Bible, et le Bible, au limbisa, tout comme pour au limbisa, tout comme pour comment on appelle, au tika quoi. Ngai déjà vanda d'un côté, na tika. La. Si la vanda côté ma kotika. Na kote misala kaya libis na kaya po senga pardon limisi mais na so moi na ngate. Wana pesa pona côté na kotika. Wa na côté de ki mulube sala batro. Alors la boxe ça. La libis na kaya na boxe na kaya. Papa c'est que bible pesi ngai comment on appelle ça? Pa pesi ngai opportunité ni balé. Pona okoki ko limbisa tu comme okoki ko boakisa mais nga de ça pona ko boakisa ya omoni ko ngai mobali sikoyo en tant que responsable na salaka il faut ko sala effort yo pe o sala kombo tena na ko libala parce que la fidèle na mwasi na yo c'est très important la couple
tout nga déjà linga na mabe ndé linga fachi donc ce que moi c'est nga linga qu'est-ce que ko linga fachi boule siko vous comprenez donc ça dit la linga trop mère ko linga fota mère a pesika bana vous comprenez donc maman que la bongo maintenant quand ce que lobby bon pas la ko pona na ko bois qui ça Bible et le délai mobile mais comment faire la Bible c'est la culture juive dans la carte Zomban, la culture de Bango, ceux qui va coûter moi si, alors ça les convois lapider. Mais moi si on a dit que mobile, on va coûter quand moi si on a aussi les cobois, on va te baguer tilelo. Pour la Bango, là moi si né. Mais si on entend Bible expliquer ce que va présenter mobile mingi que moi si. Alors moi si paix, n'attend aux alliés, n'attend de la grâce. Mwana ngai ya mobali oyo aza na mwana te akei kolinga mwasi oyo aza na bana nga na oboye parce que mwasi oyo eza kobi na bana akomaka sikoyo mwasi oyo ya mobali oyo aza na basagesse ebele esengaka basagesse ebele mpo ofanda na ye mpo kutie na bana po ntango ozolinga ye ifo linga mpe bana wana mobali na ye fanda basagesse ebele na d'expérience belé moni mais si ko mwasi oyo azana mwana te akinozo msoyi mwana nga mwasi akutana tsikoni mobali mo bazana bana ngana linga bana na bango ngana na bana na mwasi azana bana te bana ni barba poto awa bana mingi bafanda kasiko epa mama na bango baba ko vivre na bango esiko soki mwana nga mobali akekuta mwasi azana bana na ndako ana bana na ye okokuta ye na bana na ye wana so siko mobali wana aza d'expérience te aza pena mobali wana aza mûr te akuta badifficulté bele parce que gérer une femme oyo aza na bana eza différent na kogérer femme oyo aza na bana te moyo aza na bana akomi na ndenge mosusu okuta te aza mama c'est-à-dire na kimama na ye wana sikoyo ifo yeba ndenge ya kogérer ye fo na basagesse ebele parce que mwasi atata ndenge nini ki mwasi na ye esalaka kaka baresonaka na kibo mwasi na bango moko boye na bandenge na bango moko boye exemple moke napesa yo okovanda mpe na ndako boye ju mosusu olembi na yo okenda na kozwa bana na classe mais ju mosusu mpena boye oyesi mwasi na ngai nalembi na fatigué yo boke ezwa mwana ngo lelo olembi na yo mpena ezalaka olembi na ye mais lokola mwana naza ya yo te mwasi mosusu akokanisa mabe asaboyika mpo aza mwana ye te omoni ekokomela bongo sikoyo bareaction basi so sikoyo mobali wana aza mire te ekomela problème wana mpe bambate bimi ekomi incompréhension okoloba mabe ye mpe zongo su mabe ekomi mabe su mabe ekomi mabe omoni donc c'est-à-dire moto aza na bana esenga basagesse ebele mobali wana oyo aye oyo aza na bana te aza na expérience akontrole mwasi wana bien abandonné parce qu'on est dans kima eloko oyo pour na aider na aider couple na ngai surtout ma bana il faut ça prudent nango so ça prudent nango te pour pas se faire attacher na bana na bango so ça prudent nango te au conseil eloko moko boye ko ça bien pour l'éducation mwana wana mais so maman na so comprendre nango bien te bobe ba donc on a condamné à ça recours quand la maman na nanu avant nos décision pour la mwana wana. Mais il faut la sagesse et belle au gérer cette situation. So ça en côté, moi, garçon doit souffrir mine. Et puis si on se coupe, on se coupe, bobani pe suko bota lisusu, bobani ko bota suko, bana bino moko. Mais écoutez, bana mo wana. Donc il faut d'abord le mosa ba sagesse et belle au sana, on expérience. Ya oye balancer biloko wana. Parce que bien côté et ça bombe retardé. Mais si on a vendu sa poto, si on a poto, tout ça ndenge poto. Mobala ko botere ba rebele. Mais mobala ko so ya boti bala bana ba te ba bana bango. Ako da mwasi moko boye, o pasa mwana te ba kumbe na ba bien, mwana ba kumbe na bango. So si ko mobala ya lansika mwasi na bolingo. Ba fa na bango bi ba fa na bango pe ba fa na bango. Po bana ba do ya ba kena bango. Mais so qui est ça ba kamo compliqué quoi.
Mais nous le bio on préfère na boyer za la boyer te za la boyer. Pour na faire souffrir moi na mobalité. Hein? Ali za moi si oyo babandi ka bongo quoi. Hein? Ça saute au bio âge ali balango to cha ba âge ali bala oyo ya ba jeune quoi. Ba bikolo te ba jeune ba petit ba 25 ans, 26 ans. Petit garçon ba 28 ans. À côté de film au boyer ça na 25 ans mais ça ba la ça tout déjà. Moi, on a 25 ans, on a un problème. Moi, on a 28 ans, on a un problème à gérer. Pour agir dans le banaté, à éviter de faire la bataille. Pour un jour, au gros, on a posé à boss, on a moi aussi d'ailleurs, mami, il bloque, on a trouvé plus à il va avoir vertige. Il y a un peu de merde, il y a un tiers à déranger. Sauf que ça, il y a et comment compliqué. Là, tu veux la vérité. Là, tu veux la bête avec la carte. Donc, ça dit, et ça rassure au Québec, quand mon coach, comme on va faire dans l'expérience, il y a gérer la situation, il y a gérer la situation, il y a banana yo. Il y a blague. Donc, comme la banana yo, il y a blague, il faut mémoire ma péka. Il y a un cas où il y a un pote, les autres salama, il y a un bana basi, ndako akomuta ne bana. Okuta film ou bien okuta ki maman na bana na mike ba ki mike mais to bana ba koma okola bantu to mo changer na ndako okomo utala bana na mabe et tout ça na mboka oyo sur le logo po ezala te la carte na yo il faut la papa moko peno za oza mi oza vraiment mi pour oza mi to ça ba bêtise ça dit oza ba connerie oza na